Blaise Boula yo moko eko salir image na yo batu ba monyomba moko ridicule batu bisika babande ko classer yo na moment o bazo classer sous bongote ba komo zo lo kwa délinquant ndenge mona ba museki ndingu nde batu bazwaka bango. Pourquoi? Parce que Omi Kiti ici, on s'est rabaissé. Blaise Boula se rabaissé makasi. Non, non. Musique est tambola soubouete. Toza na besoin d'unité na musique. Toza na besoin de paix na musique. O Lukasiko, o sa la concurrence. O sa la concurrence, to pe rando nanani na weranson. Na banesi ba feregola ba héritier bano ba ya mike ba fabriquer so beta douce na bango et non que beta douce c'est pas frère no we ranson non et ça mambo soni mambo sokodo bo we la kuna ba sokoda et c'est leka we a juste à réclamer à revendiquer qui ba droit ya banani ba droit na etopé ya banani ya ba chanteur musus. Beaucoup mi ben productif, beaucoup tina buzoba non. Matanga sege zake sike sengote. Parce que so tali liwa sege nenga zoki na likama na nenga kufeli. Matanga sege yaki ezaki sike sengote. Ezaki sika oyo conscience na biso il fallait et ça la conscience moko na moko fallait ça la munda mutazonga mutu. Bolande te papi kakol tanga zoki micro. Au moins exhortation papi kakol wana. Voilà, après la pluie, c'est les beaux temps. MJ Télévision, Mami Wanja, bonjour, Nabino Nyonso. Obolinganga Sylvie Bahati, bonjour, na la première dame d'Orléans, Madame Mami Wanja, Motema Papa Micha et bonjour, Nabino Nyonso, abonné fidèle tout ya chaîne au MJ Télévision. Merci beaucoup pour la fidélité. Nabino, nazo profité de l'occasion de présenter ma sincère condoléance nanga na restaurant Montfleury na Katia Orléans et pas vient Nabiso Albino Mungindu o auti ko perdre moi na ya mukolo moi na ya mobali donc Yohan Mungindu ye azali âgé à 20 ans oui aza 20 ans d'âge Yohan Mungindu a été kotika biso depuis Manassé plutôt Manassé Yohan Mungindu a été kotika biso depuis mikolo eleki donc ezo sala pasi ezo sala mawa parce que na Orléans batu baza toujours kolela ba matangeze belé landani donc landani 2025 to ebité soki nini vraiment na yango bandeko na osenga kaka tozala toujours attaché na Nzambe to eba toujours ko sala Nzambe confiance to eba toujours kotika ba famille na biso komitika na maboko ya nkolo Yesu enfin te makila na esa nini et protéger biso makila Jésus eza ceinture ya sécurité ya ba vie na biso mes sincères condoléances na restaurant Montfleury na Katia Orléans hein papa na biso Albino Mungindu en tout cas tu ebi keza pasi ko perdre mwana mukolo boye lokola Manassé Yohan Mungindu wa ute kotika biso mikoleleki donc ezo sala pasi ezo sala mawa donc papa Albino Mungindu mes sincères condoléances bisika ozali kuna na Orléans. Très chers internautes na yeli susu na koti partout boza na bandako na bino na ba voiture na ba chambre partout parce que émission oyo analyse ya MJ Télévision écoute à batou partout et écoute peu aux alikola mbetu oche mutu na on oreiller et écoute on pose en salle de besoin sokola ben aux olanda toujours analyse pour osala informer les loto eko betana masolo ya wenge 4x4 BCBG so na zobeta masolo wana boko kamwa pe boko ba o bati yo bete so masolo wenge 4x4 4x4 to ebi biso nyonso ke ezala asute wenge 4x4 c'est kufa JB asala ye wenge BCBG we asala ye maison mère Adolphe kuna kenda na wenge tonya o mikolo abimise biso album 12 oyelango manda chance pe azana wenge na ye Marie Paul ye kuna elle Paris wenge ekotika la wenge parce que na wenge c'est l'unité parce que ce qui histoire ya wenge esilaki
tolinga to mona jamais boss Amadou Diaby alinga ko sangisa ba wege mobimba po babeta concert na stade des martyrs alinga ko sala ngote mais tant que sala kengo parce que aibi ke wenge si lelo wenge existe kapé et coexiste ka toujours la preuve année na liwa Seguin tomoni ba musicien a wenge ne bazaki au grand complet même bao bazaki na poto bakende ko sangane pande ko na biso Pela o azali frère topé cousin ya Seguin bakende ko sa matanga kuna to mona présence ya Félix Soazé kwa monstre d'amour to mona présence pe ya ba danseuse bazaki wana babina kipe pona kolaksa toujours bolingo et pas ya frère na bango Seguin Mignon Maniata o aute kotika biso depuis mikolo eleki matangele kaki très bien. Félicitations à JB Piana Papa Chéri. Félicitations à musicien BCBG. Félicitations à musicien Nyonso. Obozaki présent na ba obsèque à Seguin Mignon Maniata. Félicitations et bravo. Naba artiste et musicien Nyonso. Obo présenter ba sincère condoléances Sabino et pas y a Seguin Mignon Maniata. Et félicitations pe. Naba musicien pe ba ya quitté. Oba pousser ba raison na bango quelconque. Kaloko la ya numéro 1 ya musique na biso Kofi Olomide ya ki na matanga te a pousser ba raison na e lokola JB tangu ya kufela mama na papa JB a présenter ka ba condoléances te JB ek matanga te ya wana yepe ayete na matanga Seguin wana ezaki opinion ya Kofi Olomide to betana nu aventure o esalamaki na matanga ya Seguin Blaise Bula to bona ki bango nyonso ba vanda ki wana ba tête a wenge ba vandi wana parce que na bango nyonso mtakuma liboso ezaki Weranson akoma ki depuis 21h azaki déjà na espace Ave Maria wana et après yango jibe ko ya ndeto eki omona ba DJ Masela ba ko ya ba vandi. Mais dommage tant que comme une tour il y a Blaise Bula arrivé à Blaise Bula koya to moni Blaise Bula PCJ Bembote Akepa Masela Adolphe na tour a wera Blaise Bula aleki a beti wera nini 12 et ça qui passe pe mawa parce que tant que mona buenge tozo mona mbama bango nyonso bebi ke baza ba frère malgré ba divergence malgré ba polémique. C'est obito zonga peine époque polémique na wera na JB mais tu ebi ke babanda toujours cause en communication babanda toujours kosola parce que des fois basi na bango à l'époque maman Mida maman Sylvie Mampata babanda toujours ko se rendre ba visite voir même bana na bango mais eloko Blaise Bula sali eza ko fingisa wenge parce que Blaise Bula biso so tout ebi ke yo oza mutu ya mayele mais au préféré au sale loko moko boye na habité bio so bo aba ya na ngaya bandal Blaise Bula ya na biso bandal ya tonde ba wera ba vie na biso bandal na dibamboma wa papa qui faya ça fait vraiment mal comme on a biloko bongo ba wera na ba jibe sto chena wera na jibe baza déjà ba grand ba tête minene po matanga na ti ba vie di despembe ba ya wana ti ba DG ya dani ya DGD ya autre ba no benga kala ofida alongola makolo kuna na direction générale ya DGD ya ayo tia makolo na nani na matanga Seguin bomo yango ya ki facile ya ki lipa na nguba bosi bomona batteur ya orchestre nini drummer nini ya orchestre nini asa kufa penza bo akufi to moni ke ba misenyo so basangani bolingo bongo ba ye penza ba ekolela et c'est salama wa et ça mon orchestre ni so et salama boko mala ba commentaire na bino bokoma bo contredire makambo nga na zoloba batu bazala ki wan quand même ba autorité bazala ki wana mais Blaise Bula c'est marambo soni na habité soka lukaki abande ko luka bacha eka a ozobosa la ke 12 na yo et kiti si yo na sepela na ba propos de komoko aloba ki je crois aleka ki passage ande kwane zaki na chaîne ya nani ya Frank Stemai alobi Blaise Bula oyaki bombe bisa matanga Seguin ou comment ce que ça l'angolé na matanga Seguin au moins muninga omoni ba obsèque na ndenge zaki bien organisé batu ba yeke belé ba délégation outil par-ci par-là na ba pays différents est-ce que Blaise Bula
wenge 4x4 bango nyonso bakoya. Est-ce que Blaise Boula bako lakisa bolingo ne ba lakisa bolingo pas Seguin o kisi bango soni o kisi papa chéri soni yo kantia so sali bongo simbisi o beti wera 12 ndo esanye ko so wera et si ça e ko changer kombo wera to pe wera lo kwa Blaise Boula bo ko pese mbote wera esili pona ye akobeta sous concert na ye arena Grand Paris te. Tu te trompes, wera a des millions. Blaise Boula Luka kuto profiter na moto o wera zana o profiter wera sonne jiben piano profiter Adolphe yewana Adolphe a comprendre que non o ba na maito ba master naza toujours pembeni na bango yewana comprendre to mona ki Adolphe na matanga a sele ki grand sapeur na été a sele ki tata mobich te a sele nini andime toujours kozana baninga. Mais ayo oye po ba mona nde yo batala yo papa tant ya beta ba 12 wana na wenge ese leka bino na bino kende bozaka kala bo beta ba 12 tant ese leka parce que boz koli déjà ba na bino ba koli kalaté bozozo ba petit fils bozozo ba petite fille donc makambo wana ba polémique wana ezali soute et pour ça polémique wana oyo kosala polémique esika ya matanga esika ya mawa quelque part c'est que Blaise Boula ozaka jaloux ya Weranson quelque part Blaise Boula c'est que yo osepela na wera te olinga pe jibe to sala semblant parce que soki olinga ki jibe oyebi choko jibe azanango o azaki nango petit siko azanango olinga ko se comporter bongo te na matanga olinga ko yelo kwa muta mayele oyi opesi mbote ndo bande pa jibo opesi okepa wera opesi pe mbote na yo soki sala ke wera zu abude yo opesi mboto cheli boko boy abeti kra parce que na moye bande ko musuba biote omoni wera pe déjà bande mabe tant amoni nani Blaise Boula zo pesa ba mbote wera cheki boy a cheki ngoli kolo yango moni Blaise Boula pe alekaki po aboyaki ye bazwa 12 pa wera yango ya lela ki elivance non bongo te bino na bino bana wenge bozo sala na bongo siko soki musicien orchestre muso asali bongo vers bino tous on a exemple une sortie médiatique à Kofi à Pamba ndabike akoya na ndabike aboya ine koya matanga ya Seguin a pousser ba raison na po jibe na tourne e pe jiba présenter ba condoléances ayaki pete yango pe na tour ya nani ya Seguin selini avant di bouche be bo créela ngo ba analyse bo sali ba analyse bo zolo ba lo ba n'importe quoi na kombo ya Kofi Olomide. Mais Blaise Boula yo moko mwana wenge parce que na wenge eza toujours bo moko po wenge eza na nzete donc bino ndi boza boye na wenge ba jibe ba DJ Masela ba wera bosa nini boza lokwa ba racine ya nzete to bengi wenge donc racine na nzete ko kabwana te soki dani nzete tronc ya nzete et kabwani na racine c'est que nzete ane ekokweya ezala sute na ezasu na nanite na nguya na ngote mais boza wana boza famille batu ba féliciter bino na matanga ya Seguin ba féliciter papa chéri ba féliciter wera Didier Masela présence na bino nyonso Adolphe Dominguez Bamanda chante combien de personnes va féliciter bango. Mais Blaise Boula, yo moko eko salir image na yo, batu ba monyomba moko ridicule, batu bisika babande ko classer yo na moment o bazo classer sous bongo te. Ba komo zo lo kwa délinquant ndenge mona ba musiki ndingu, nde batu bazwaka bango. Pourquoi? Parce que omi kiti ici, on se rabaisser. Blaise Boula se rabaisser makasi. Non, musique est tambola souboete. Tozana a besoin d'unité na musique. Tozana a besoin de paix na musique. O Lukasiko, o sa la concurrence. O sa la concurrence to pe rando nanani na Weranson, Blaise Boula. Wera yo na le 15 février. Azobeta na arena Grand Paris. Yo siko 2025 angwe bandi. La ki sabi so calendrier na yoti.
tout le monde appelle calendrier, tout le monde appelle na banzera ba prospectus, tout le monde ba prospectus ya Blaise Boula que Blaise Boula kobeta sali boye, tout le monde a nini boye ba publicité banda koleka Blaise Boula obeta na sali interne. Wapi yango? Wapi yango? Obeta place de 2025. D'où tu dois être soumis envers ton frère Weranson. Weranson est un patrimoine de la musique nabiso. Weranson est un ambassadeur de la paix. Weranson est un nourrir minokebele. Yo préféré dénigrer na matanga ya Séguin. Si ko tango beta ke 12 wana. Ozwa kini. Tu as vu que bino moko ba kolo 12 parce que matango ane sa kinde ba 12 ekei ezongi 12 eke ezongi. 12 ngo botala pe bato beta. Obeta 12 na ba petit na bino na banesi ba feregola ba héritier bano ba ya mike ba fabricant obeta 12 na bango et non que beta 12 c'est pas frère na Weranson non eza maambo soni maambo sokodo bo wela kuna ba sokoda et c'est leka wera juste à réclamer à revendiquer qui ba droit ya banani ba droit na etope ya banani ya ba chanteur mususu. Oye, au pesimbote, et qu'on change nini. Ou soit, tout le monde qui o nani soleil wanga, papa gou. Tango na matanga ya nani, ya Séguin. Asani ya mwe bajibe bazaki, yebe mususu, kota na Séguin makasi dani chimanga, yeba banga yeba babete, babe azwa 12 na asa nini, aera to komi liboso ana, aebohe, asincline ka devant ba papa chéri ba wera, asani aleki na malembe. Pourquoi? Parce que aboya ki na ye, aboya ki aya cholo boko boye, azui 12 aboya ki asalibo. Blaise Boula, Oebi Wera très bien, Wera c'est ton frère. Tant que ba réseau bande comme ça va pousser réseau ba bikete, Wera nda sayi mabe a tombola déjà mutu, anda zeka Blaise Boula chalo boko pour azwa 12 nae. Ongo sani. Ongo yatabo de Paul obeti atabo. Bo ça ba ningati, beti atabo. Ozomo. Mais le ko saliwana lelo to komo zo audace Blaise Boula to bosana ka okala to kanisa ko ka so nzembo na Saint-Valentin bandi ko beta ndeto banyo kanisa nzembo nani ya nani ya Blaise Boula ya Saint-Valentin ara bien o yembela nani Sandrine Bachala nzembo za kitoko nzembo mais au sali susu to zongi sayo okoma kota ba miniature to koma kolobela yo donc ça fait vraiment la honte, ça fait vraiment la honte hein to luka na évolution ya musique na biso to luka évolution musique na biso to koti 2025 to éviter ba polémique ezanga mutuna makolo ngana leki ngana za danger non tola kisande musala tola kisaba œuvre yana longola Koffi Olomide ata azala kanalo bakana emingi mais tozomona pe musala oye azosala tozomona pe musala oye azosala esa nini azol le cabino toujours azol mata toujours azol le cause toujours likolo alors terre yo bo mona tamba otanga comme faire gola baten comme fali comme Koffi pe fo ezala wenge eza su bongo te na wenge tozana ba grand chanteur ba JB Mpia na papa chéri grand chanteur ba wera kana voix na deuxième voix na wana mesozo yemba ozo sentir moi vois mon mélancolique mon boy ça la biso bien mais distraction wenge distraction tellement esprit ya wenge esprit ya bana bandal esprit ya 12 et comme ça dit mo pe batwa ba ebino bo kita parce que ba mona bino bo komi ba improductif bo kotina buzoba non matanga sege zake sike sengote parce que so tali liwa sege nenga zoki na likama na nenga kufeli matanga sege yaki ezaki sike sengote ezaki sika oyo conscience na biso il fallait et ça la conscience moko na moko fallait ça la munda mutozonga mutu bolande te papi kakol tanga zoki micro au moins exhortation papi kakol wana exhorter ki bato ebele
mais ba misusu bazana bazalo kwa bazo baloko ba niama na ebite bo excusez nga na benga bango ata ba niama opposé acte ya bongo et après ko sani yaka na média senga pardon senga frère na wera son pardon parce que wera na mincho bazali kolo oui e mo beto lobaka etika nga na tubela nanga e mo beto beta libaku to ma ba wera na jibe basila yaya wera na jibe basila te na mona kiango na matanga sege koma batu wana bazati lelo na moto na bango batu wana ti lelo baza toujours na public zo arrivé à papa chéri zo arrivé à wera zo fulo e bande kolanda e batu wana basila te batu wana ti lelo baza toujours na moto wana ozo senti power wana eza ti lelo esila te. Donc respect il faut ezala respect faut ezala na musique donc Blaise Boula babi mai se sopana ki non mai se sopana ki atande ba bien ki baba mai se sopani moya koloko tozong sa suna mulangi ezate parce que mulangi c'est parce que mais okokipe ko kolokota ngope kolokota parce que mai soki e sopani sozo che torchon tango luka o sabo o kamolango mai muso sanye kitaka wana du okokipe ko bongisa ko réparer ko senga frère na wera pardon par rapport à acte opposaki na vito zela kate se muta kufi ale beaucoup mon pesa ba témoignage bien omoni azaki mutu malamu omoni asala ki bo asala ki bo non to reconnaître ba bien fa batu tangu bazali vivant ata ceux qui Blaise Boula zaki na problème ceux qui wera ataka ki opona makambu ya sokoda makambu ya bambongo oyo liaki olinga ko sani wana eza passé c'est le cas qui ont na matanga olinga ko sala semblant après matanga même après 2 après 3 jours on nga sa nini olinga ki obenga we ranson obite mwana mayo mwe makambu wana mwendo kenda na ngwana bon ngati lelo e déranger nge sala nga toujours pas si boyeboy we rapaza mutu anga comprendre anga yoka yo mais ko humilier mutu bongo yo beta mutu 12 bona matanga eza kitoko te parce que échanger we raté le 15 février we raza un concert na ye na nani na Arena Grand Paris et le même 15 février wana Koffi Olomide pe a se produire na Londres na mboka ba Marifa et puis sur scène azo profiter de l'occasion na annoncer na ba Kofiette na Kofi Fil tout ba diva que Koffi Olomide lobi samedi 18 janvier akobimisa 2 chansons o etikala ki ba clip il y a 2 chansons boutique na epucha o etika ki na album Platinum volume 2 ekobima lobby donc lobby bokozo ba clip wana bozo clip à boutique bokozo clip ya epucha na ba plateforme tout ya téléchargement lobby déjà parti il y a 18h so koti na YouTube na chaîne ya Koffi Olomide Koffi Olomide le GOAT au monde a déjà ba clip ya banzembo wana boutique na epucha bilonyo solinga Koffi Olomide rendez-vous za moko le 15 février na kati ya Londres Koffi Olomide akozala na quartier la terre international et rendez-vous ya concert historique ezali le 19 juillet Koffi Olomide akozala na hippodrome de Vincennes à partir du 7h bon tout nanga bati depuis quand concert banda beta ma 17h oui concert à hippodrome de Vincennes et beta ma 17h parce que hippodrome biso yon sotoyebi ezali place ya basala ba course ya ba cheval et Koffi Olomide le quoi ya 100 000 places aboyi ko beta basala mikie parce que concert wana eza historique bat ba ozale belé ba uta na 5 continents monde pona kozalana ndapo ni place wana lokola place wana ezali munene Koffi Olomide akozalana na hippodrome de Vincennes na quartier la terre international semaine prochaine déjà ndena annonça qui à partir il y a le 19 corps il y a Doudou Adoula
ezoya a na Kinshasa et enterrement et kozala à partir il y a les 26 les 27 ne ezala enterrement ya Doudou Adula ba précision bozongo na prochaine émission na biso et c'est na fin à moi au PKK tokoza susu na corps ya Dakumuda donc mes sincères condoléances na ba musicien na biso ba kufaki Dakumuda Doudou Adula passe kose yepe d'ici la corps na yepe ezoya awa pona lelo vraiment na suki awa en bon attendant sali yo o sala mabe tika mabe sala bolamu nzamba pambola bino tokutani prochainement pour un nouveau numéro ya émission na biso bye.